On est en talon. Nana posa na papulo penza mbata moko ata na droite kezo zonga ata na gauche pa. Kosaka na ngati. Kuna nini ko yaya? Yo moninga za yaya zoba ya kizengi. Boni boyeko. Yo mto yaka kwa kala yaya ata mwasi na ngai ye. Yo kaka na munoko no mto yosenga yaya na oke prédoté. Ngamna zo pesa yo pe mobe munoko na ngamna zo fungolo. Bozui boketo kei kwa kala pa ba parents toke prédoté. Oye na mwana batu na prédote ngana tuna yo. Blaise obali mwana batu te. Okangeli ende lopango. Elo ni esali ko yana mwana batu. Elo ni papa na ye azape mwasi akukuta pe mbaye ne musuna nzela balingani. Est-ce que so prédote ngolo bezali bala? Prédote ezali bala peut-être? Eh yaya. Mais sa première pas ya libala. Mais so na lingi souti poisson mwana mkono. Ziana leki na nga. Mwana bato tika ki awa. Okepe poto bosola na téléphone. Soki pe zo senga moi 1 franc otindela kaye. O assurer mwana bato tango ko ya. Osani borobala na nayi. Bongo te. Mwana bato pe avandi. Alele oyeka dikubwe na mona kutuler na kama kututanga zepsanga na misino ke tango ya olakaki oyebsa ke te kuzoya. Siko eloko nini sali ke oboya ye. Na lingi souti na omoni mukolo. Ya mbali bokufa avant. Nani? Oui. Mais ya yo mo prendre ngo fandi. Ya ngo bokufa avant. Bo banga nzambe bino mibali. Yo tango kutana na le ngam na kutanisaka na yo. Ponga inde na zo courage okelo ko ya rôle na yo okoma mama. Obo ya rôle no ki mama kwa. Bellevue, espace Bellevue, espace Bellard. Parlons Bellard, Tolo Bella Bellevue, na espace Oyo en tout cas, et kozala espace Oyo et Bandolo Bella rien que du début jusqu'à la fin. Babilo Konyo so Ezo ko entouré Madame Bellevue, une façon aussi d'accompagner Mama Oyo Azo Salamusala Malamu na mboka na biso Oyo Azo. En tout cas, encore une fois, qu'on valoriser le théâtre à Congo. Voilà pourquoi, avec toute l'équipe, nous avons pensé à créer rubrique uniquement pour la Bellevue Kondi. Je sais que nous allons commencer très bien sur Kinzamba Sungi, Tokobanango, très bien la semaine qui commence, le temps de réunir les éléments Oyo et Sengi. Nous voulons être Pembeni, Yaba comédien, Nabiso, maman Nabiso Oyo, pour accompagner Bango, rien que na Musala na Bango. Tosuki sur le plan professionnel. Biso tozo koyate pembeni ya ba mama o poto luka moyen to ya ko découvrir vie na ye ezalaka ndenge nini. Je m'excuse, atambola ka ndenge nini, asolola ka ndenge nini na bato afanda ka ndenge nini na bato po lobi to salango lokola matière. Oyo lelo bandeko bazo koloba ete Bellevue azali mal entouré au lobby bazala kina mama Bellevue bazo ko sala. Donc c'est plutôt il faut koloba ete Bellevue était mal entouré hier. To entouré qui Bellevue n'a pas intérêt ya mabe. To entouré qui Bellevue pour na koluka moyen ya ko nuire. Yango moni, il y a un ami à moi na kombo ya Dieu merci mundirba. Ameka ki ko pesa moi ba exemple awa. Génération ya batu moko bo ils étaient dans les écuries. Ba misusu ba kombo les écuries ndika. Elingi donc kolobanine obeti yo beti na gauche, musu do beti na droite, bêtise dans le bêtise. Avec le vent, avec le succès, avec l'ampleur, avec avec la visibilité au Bellevue donc à Zanango, tout ce monde doit comprendre qu'ils sont dans le mal, ils sont dans le faux. Baluka koya ko s'attacher na maman Bellevue. Yango omoni balobaka ete mutu mabeso akoti na famille o bengana ete. Ye moko akomi kimela. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je vois les gens multiplier des émissions pour dire que Bellevue azali mal entouré. Bellevue après Sakamato inaye chez n'importe qui. Bellevue il faut au bengana batunyon so baza pembeni na yo parce que bangonde bazo ko entouré yo dans le mal. Bangonde bazo ya pembeni na yo pona ba profit pona makambo mabe pona makambo onyon so bokoki koloba wana. Mais je veux ici répondre na batu nyonso. Naebi makambo ebele à Bellevue soki na lobby awa théâtre et panzana. C'était ça objectif na bino ya opusa na pembeni na ye. Bon comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. À l'épaule lobby est à la chantage pour vous. Parce que la majorité des choses oh et les kaka na ba etando ike na biso ebele za lokuta. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi, à Top et la télévision, les amoureux de cette émission, le cours de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadzi Ngalapa. Les obligations, Yamoussala Oyo et Benginga Lissusuna Lelo. Une façon de parler avec vous. Je vous avais promis que chaque samedi, vous aurez une émission de 15 à 20 minutes justement pour parler de Bellevue, espace Bellevue, espace Bellard. Parlons Bellard, Tolo Bella Bellevue, na espace Oyo en tout cas, et que espace Oyo et Bandolo Bella, rien que du début jusqu'à la fin, Babilo Konyo so Ezo qui entoure Madame Bellevue, une façon aussi d'accompagner Mama Oyo, Azo Salamusala Mala, Monambo Konabiso, Oyo Azo. En tout cas, encore une fois, Azo valoriser le théâtre à Congo. Voilà pourquoi, avec toute l'équipe, nous avons pensé il y a créer rubrique Mobo uniquement pour la Bellevue Kondi. Je sais que nous allons commencer très bien sur Kinzamba Sungi, Tokobanango très bien la semaine qui commence, le temps tout réunir les éléments Oyo et Sengi parce que là ça demande assez que nous puissions avoir 2 caméras, nous puissions avoir cadre Mokobu, ils sont vraiment idéal pour bien parler. Il y a Makambu, il y a Maman Bellevue, Tozo Koluka Pembongo, Tozo Kotamula, Sonzambe, ça les grâce qu'on trouve l'argent en tout cas. Tokoluka moyen topé sabino Makambu, il y a bien au bino bozo kolinga mingi, mais pour l'instant ils allaient tournage 0. Juste il y a rubrique wana on a yepsa kibino et Tokobanda ko sala. Ici Tokobanda ko exposer Makambu nyonso à Bellevue. Nandenge malamu comme tout pe nandenge mabe misala na ye nyonso oyo asala depuis que Bellevue aza Bellevue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'en profite na bandeko nyonso pour na kopesa mbote na maître Arnold en tout cas maître Arnold Nzambe azala na yo Arnold Ipomba Nguba maître Arnold Ipombo Nguba, en tout cas Nzambe Azalanayo, maître Ipombo, donc Nzambe Azalanayo, maître Arnold, nous sommes là pour travailler. Merci beaucoup pour nos passages conseils Nabino P, maître, donc Nazo c'est la peine orientation Nabino. Un grand merci à Maman Bijon Ketani, Maman 90%. Obomunga na papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, un grand merci à Maman Deborah Lubanda Kilo ya ba mère à Calgary, un grand merci na maman Miliseti Maïnga moi Sinzambe, en tout cas que les bons Dieu vous bénissent. Je pense encore à un grand monsieur na Kombo ya Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada wana, en tout cas Nzambe azalana yo. Un grand merci na bino ba enyo so bokozo libaku ya kolanda biso, en tout cas espace oyo ezali pona Bellevue et puis ses fans famille Libota. Enregistrez-vous déjà demain. Beaucoup a déjà na liste, Botik a déjà ba question na bino, Botik a déjà ba préoccupation na bino pour le prochain numéro Oyo et Kozala. Vraiment tournage, vraiment il y a tournage à émission parce que ça nous demande en ce que nous ayons de matos Oyo et Sengeli. Voilà. Dadju Azali Sima, il y a caméra, Azoko réalisé élément Oyo 15 minutes. Tozo Ngabongo Nanzela machine, Tozo a misantropie et puis on se retrouve tout justement après pour continuer na rubrique Nabiso. Je signale que Zali tournage 0. Pour comprendre en gros bien tempo et Kozala vraiment ndenge biso tozo lingate et ça les mais comprenez qu'avec les moyens de bord au tozanango ndeto bandi nanu pour accompagner la promotion et le travail de cette maman Bellevue Kondi. Voilà, suivons. En économie des organisations. Et maintenant tu travailles ici comme huissier, comment? C'est aussi étonnant pour moi, mais cela avait plu au chef Guéchou, qui selon lui, connaissant mon niveau, ne voudra pas que je puisse aussi avoir un poste vacant, un poste qui puisse... C'est quoi nini ça là qui bon? Naïbité jalousie pour naïbi makamunaï parce que c'est vrai que le qu'on a ça là awate mais naïbi makaboleka awa naïbi comment est-ce qu'il fonctionne makaboleka awa oui to beta masolo ya PDD PDD na kati wana mama. OK madame, je suis trop psychologique hein. Chérie maman va enlever beta masolo ya PDD. OK, tu parles de quel PD? Je parle pas de PD. Où tu parles de quoi? Pourquoi devant, pourquoi dehors? Mais maman, elle comprend pas pourquoi dedans, pourquoi dehors. Le PD de quoi? Vous devez dire ma PD, le PD de... Toi, tu parles de PDD, non? PDD? PD. Ah, PD. Donc, pour le moment, il faut prononcer bien, il faut le
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Menabino Misantropie, oyo ezali moko ya ba série ya mama Bellevue Kondi, oyo asali ete banana nzambe nyonso, le corps scientifique nyonso, ba peuple nyonso, communauté mobimba bazwa part na bango na kati ya film oyo parce que ezali ba film oyo ba série oyo ezali na ba référence, ba série oyo ezali capable ya ko changer ba donner. Lorsque vous suivez ces films, Maman Bellevue azali na ba elle a une façon de faire les choses, azana touche moko boy idéal justement pour na oyo etali mosala ya Bellevue Kondi. Ceux qui vous allez abonner aux encore abonnés chez Top India Télévision, je vous invite tous d'aller vous abonner na Bellevue Télévision et vous ne serez pas dessus. 4e épisode, il y a film Nabino Misantropie et Uto Kota déjà ndenge to so la bouille et salika 4 donc et salika 4 minutes à Pamba au déjà filmé déjà et Koti nakati il y a Bellevue Télévision. Voilà, bon continuer, qu'on liker, qu'on partager en tout cas et qu'on a quelque chose de bien. Vous savez que cette maman Bellevue est une maman Oyo Azali rassembleur, Bellevue Azali une femme Oyo Azana a besoin il y a qu'à faire propulser aussi les jeunes. Bellevue est une femme Oyo Azoko elle a des idées oh et senga était beaucoup de personnes foba accompagner ngo elle a Azali na ba initiative Oyo et koki ko construire pays Oyo. Je pense que Bellevue Télévision et Salema na objectif moko et Salema na objectif moko ezali ko ça la promotion. Il y a cinéma Congo et ça pour la promotion et ça pour édifier et ça pour enseigner les gens, de former, informer, divertir aussi les gens. Bellevue Télévision ezali adresse moko ya malamu pona yo papa nanga pona yo mama nanga pona yo bandeko nyonso bozo kolanda biso en tout cas ekozala eloko moko ya bien Misantropie déjà 4e épisode et outi kokota ndenge nga nazolo baboye na bino ceux qui oza abonné va vous abonner rapidement pona ozwa ba information nyonso puis kobo sonate d'activer cloche wana ya notification pour rater et le côté na Bellevue Télévision. Voilà, Bellevue Télévision est une chaîne Oyo et Salema na depuis cette chaîne Azo est vrai depuis le 4 mars 2018 depuis le 4 mars 2018 na kanisi wana ezali date ya création ya chaîne Oyo Bellevue Télévision. Bellevue Télévision Azana plus de 149 000 millions donc plus de 149 millions de vues depuis sa création. En tout cas, le lot n'a reconnu l'icolo, mais pour la prochaine émission, ça sera vraiment au côté de détails, il y a des films nions, on a macamounions, Maman Bellevue à Sala, elle vient d'où, Nine Tindaye à Sala théâtre, elle a commencé le théâtre où Kokomawana Ezalakadon ou à Tangela Yango, la mise en scène donc à Salaka, est-ce qu'à Tangela Yango, est-ce que Ezali passionné et tout, en tout cas vous aurez le temps de bien vous documenter sur cette dame Bellevue Kondi. Meto bando kene malembe na Bellevue Kandi une façon ya koluka moya komema image moko ya malamo sur cette dame depuis sa création. Bellevue Kondi jusqu'au jour d'aujourd'hui a tiré lokola 1800 vidéos depuis la création il y a Bellevue Télévision en 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bellevue a tiré lokola 1800 vidéos oyo eza lokola ba fruit ya mosala ya Maman Bellevue depuis la création ya chaîne oyo Bellevue. Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde, voilà pourquoi je demanderai à la communauté congolaise il y a quoi apporter soutien à bango et pas Maman Oyo, parce que vous devez comprendre quelque chose. Bamakambu Oyo biso tozo kokutana nango nanzela misala oyo eza tellement très compliqué. Na makambo pe tozo sala, tout un chacun a sa façon de faire les choses, tout un chacun a sa façon il y a ko réfléchir et tout un chacun azali na ndenge azoko comprendre makambo na ye. Lokola nous parlons de Maman Bellevue avant to kota na moi 2 ou 3 films pour na kopesa makambo donc esengeli daju à 20 minutes bo salinga sin pour nakata rubrique na biso po e banoza la bongo. Comme on parle de Maman Bellevue nazo lingana na ya lisusu na compréhension oyo na idée oyo pour dire aux gens quoi.
Beaucoup de personnes aujourd'hui, je vois les gens multiplier des émissions pour dire que Bellevue azali mal entouré. Bellevue après sa kamato inaye chez n'importe qui. Bellevue, il faut au bengana batunion so baza pembeni na yo parce que bangonde bazo ko entourer yo dans le mal. Bangonde bazo ya pembeni na yo pona ba profit pona makambo mabe pona makambo onion so bokoki koloba wana. Mais je veux ici répondre na batu nyonso. Bandeko nyonso oyo botala ka Maman Bellevue. Na ope bozo tala baye o bazo ko accompagner Maman Bellevue. Koloba ete Maman Bellevue za mal entouré ezali lokuta. Eza vraiment lokuta, nazo préciser ngo na énergie à souka. Il fallait koloba na passé. Il fallait plutôt koloba ete Maman Bellevue était mal accompagnée dans le passé. Elle était mal accompagnée dans le passé. Et non à présent, que Bellevue azali mal accompagnée. Non, il faut dire que Maman Bellevue était mal accompagnée. Voilà pourquoi les gens accompagnent Maman Bellevue poussana pembeni naye sans objectif. Objectif na bango ezalaki plutôt ses intérêts personnels. Objectif na bango ezalaki plutôt koluka koya ko semer trouble. Et pas ya Maman Bellevue koya ko semer n'importe quoi zizani kotonga koinana biloba loba oyo trouva intérêt wana na kati ya Bellevue ezate parce que wana ezali parmi qualité ya Maman Bellevue oyo même biso etoza na ye mokolo mwa lelo tozo ko senga ete mama aluka moyen ameka ko tia mwa mai na kati ya verre na ye parce que maman côté kuna asalaka jeter alinga black. Elle n'est pas dans le buzz. Elle n'est pas mutu ya n'importe quoi. Elle n'est pas mutu ya ko utiliser aller parler pour moi. Elle n'est pas mutu oyo a supporter ka bêtise. Moi je me rappelle il y a 2-3 fois que maman m'a écrit t'as dit titre wana tchena komonanga je ne vais pas ça. Ouais, c'est normal parce que c'est son nom. Nous acceptons, nous supportons parce que nous voulons faire le YouTube na image mosus. Nous voulons être pembeni yaba comédien na biso ba maman na biso oyo poto accompagner bango rien que na musala na bango. Tosuki sur le plan professionnel. Biso tozo koyate pembeni yaba maman o poto luka moyen to ya ko découvrir vie na ye ezalaka ndenge nini. Je m'excuse, atambolaka ndenge nini, asololaka ndenge nini na bato afandaka ndenge nini na bato po lobi to salango lokola matière oyo lelo bandeko bazo koloba ete Bellevue azali mal entouré au lobby bazalaki na Maman Bellevue bazo kosala. Donc c'est plutôt il faut koloba ete Bellevue était mal entouré hier. To entouraki Bellevue na ba intérêt ya mabe. To entouraki Bellevue pona koluka moyen ya ko nuire yango moni. Il y a un ami à moi, na kombo ya Dieu merci, Mundirba, ameka ki kopesa moi exemple awa. Génération ya batu moko bo ils étaient dans les écuries. Ba misusu ba kombo les écuries ndika. Elingi donc le banin obeti yo beti na gauche, musu do beti na droite, bêtise dans le bêtise. Avec le vent, avec le succès, avec l'ampleur, avec avec la visibilité au Bellevue donc azanango. Tout ce monde wana batubaye ko comprendre qu'ils sont dans le mal, ils sont dans le faux. Baluka koya ko s'attacher na Maman Bellevue. Yango omoni balobaka ete mutu mabeso akoti na famille o bengana ete. Ye moko akomi kimela. Ye moko na se ya mabe na ye eloko moko ekosalema o ekobima lokola humiliation pour na ye o ekoza lokola porte pour abima kende. Baza wapi aujourd'hui? C'est tous ces mondes-là qui étaient hier avec Maman Bellevue. Oh lelo bazana yete. Mais kaka bango bae oyo bantoura ki Maman Bellevue na ndenge mabe. Kaka batwana bazo ya à la télé pour dire que Bellevue est mal entourée. Non. Bozo ko linga ko assumer ba responsabilité na binote ba bêtise ote bokanisa ka que non cette dame a ko accompagner yango. Parce qu'elle n'est pas dans le bêtise. Elle n'accompagne jamais le bêtise. Elle ne permet jamais le bêtise. Vous n'avez pas supporté ça pembeni nae. Vous avez voulu là où vous serez très à l'aise. Oko banako finga mutu. Oko banosala ba diffamation. Oko banako loba n'importe quoi. Mais au moins on vous accepte. Bazo ko applaudir bino. Non. Moi je témoigne de ça. C'est que moi j'ai vécu. Chez cette dame-ci, ceux qui ont méki en tout cas, le même temps yo ozo mekaka, le même temps wana elle t'appelle pour dire arrête.
Et puis elle n'est pas hypocrite, contrairement à Ndenge Batu Bazo Koloba. Elle n'est pas hypocrite tant on y son ameki qu'on comprendre maman. Oh, écoutez, awa to beta masola Bellevue. Rubrico et banozala masolo kaka ya Bellevue et son travail. Sauf sa vie privée parce que nous ne sommes pas permis. Tokoki jamais koko ta na vie privée nae. Mais awa on va commencer ya koloba juste pour ce qui concerne Bellevue masola Bellevue awa. La vie professionnelle de Bellevue bozwango awa na rubrique oh. Lobby bantoura qui est pour le bêtise. Mais lelo bokomi koloba ke Bellevue aza mal entouré. Non, Bellevue était mal entouré. Batu moko boy balinga qui ba profiter na aura na ye, na ndenge ya mabe, ba semer ba trouble, ba créer oh il fallait ba créer. Aujourd'hui comme le bon Dieu est juste, ye moko azu abimisi bango na mpoasa. Ye moko nzambe azu alongoli bango pembeni ya Bellevue. Maintenant les gens bazo ko comprendre lisusu te face nini Bellevue a komi nango. Bellevue a komi ko réfléchir ndenge nini. Bellevue a commis qu'on vivre ndenge nini. Facilité au batu bazalaki nango lobby pour aborder yé peut-être lelo do ezate. Yango moni ba émission eko salema Bellevue mal entouré. Bellevue maman papa communio kwa mana yote aza kimi aza mieux entouré. Et je dirais que maintenant elle est très à l'aise, aza en sécurité même. Aza même en sécurité sur tout le plan, même sur le plan spirituel. Parce que R déjà batu moko ya mabe ozalaki oyo bantoura ki olobi balongwe bango moko na mabe na bango et fundi bango bakei en tout cas ezalaka déjà quelque chose de bien. Ezalaka quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers. So tali bango nyonso. Qui est resté avec Bellevue? N'est-ce pas des mères Nyangi? Oh batu nyonso bazo bazo luka ko charger des mères d'adieu ozola là. Nous sommes en pleine émission. Oh batu nyonso lelo bazo boire ba flèche et pas des mères. Pourquoi? Bazo ko boire que la des mères ba flèche wana. C'est parce que ils ont compris que la seule personne qui était peut-être vraie na air ba banaki ko entourer Bellevue c'était des mères. Et aujourd'hui, ils ont compris que mutu oyo moyeto tike bongo do ezate photo luka moyeto charger ye na ndenge moko boyo photo luka moyeto baby sa image na ye na kota na ye à côté de cette dame. Aujourd'hui bazawapi bangwana ba se révolter ba misusu koloba moi je connais la maison na yebi Bellevue très bien na yebi ndaku très bien na yebi place très bien na yebi makambo ebele ya Bellevue soki na lobby awa théâtre et panzana. C'était ça, objectif Nabino ya opusa na pembeni na ye. Pour comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, à l'épaule lobby est à la chantage pour vous. Parce que la majorité des choses, oh, et les kaka na ba etando ike na biso, ebele zaka lokuta. Ebele ezaka lokuta. Ebele ba lukaka juste parler po ba yoka. Ebele ba lukaka juste kosala pour que ba yoka ye. Pour que bayoka ye que donc alobaki ebele bazana ce sont bazali bananioka les envoyer ya diable. Il faut azangi sabatu kimia, il faut acha désordre, il faut semer confusion. Il faut diviser pour bango ba régner bien. Maman, ne vous inquiétez pas. Bomi tungisa makana binote, elle est vraiment mieux entourée. Actuellement, elle est mieux entourée. Parce que la personne qui n'est pas mieux entourée a coquille jamais accepté aujourd'hui afin na kwe moko boina batu mo boy oyo ba finga ka batute batu oyo ba yebaya ka ko sala ba diffamation te pas batu oyo ba yaka ko exposer ba vie privée ya batute. Vous qui disiez que Bellevue aza mal entouré, bino ba boza mieux entouré. Botala conduite na bino ezandenge ni démarche na bino ezandenge ni mode opératoire c'est quoi? Bino ba boza mieux entouré. C'est comme ça yango ozomona nazoloba aujourd'hui na société les anti-valeurs comme qu'on soit place à ba valeur à cause ya bino ba bozo ko accompagner makambo mabe à cause ya bino ba bozo accepter le mal facilement. À cause ya bino baye obozo ko soutenir mabe. Les gens qui sont mieux entourés, ils sont mieux entourés pourquoi? Parce que
baza na bato bazo finga abato bazo ko sala ba diffamation na bato bazo ko panza ba mabala abato bazo ko tia ba confusion na ba vie abato. Ce sont ces gens-là qui sont mieux entourés. La personne qui a accepté, je préfère rester même seul. Mais na entourage nanga nazana besoin muto ma finga te, bato songi te, bato ba flatter te, muto na komi mal entouré. C'est ça la communauté. C'est ça le mal chez nous. Et vous pouvez faire 1 million. Attendez, 1 million et zamoki. Même 100 milliards. Bah émission 100 milliards. Bosali yango. Pour ça, en tout cas, elle reste ce qu'elle est maintenant. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vous n'avez pas été vrai avec cette maman. Aujourd'hui, bah retomber, bah résultat nango yango yo. Obiso tozo komona. Boganga na binote que Bellevue est mal entourée. Aza vraiment mieux entourée. Voilà pourquoi nabadaki koyeb sabino na kanisi oezali le tout premier bon, c'est pas le tout premier numéro mais eza plutôt tournage 0. Il y a émission Oyo Espace Bellevue Télévision solo là face à face avec Bellevue. Espace Oyo comme on a solo là face à face avec Bellevue. Dadju Komelanga et Lokoana solo là face à face avec Bellevue. En tout cas, et Gozala quelque chose de bien. Nakansi, le prochain numéro, nous allons vous parler. Il y a là où cette chaîne Bellevue Télévision est bandit. Le tout premier film ou bien gag ya liboso ou bien batwa liboso oyo basala tournage na chaîne oyo et ba retomber ya film wana ezalaka nini titre nango ezalaka nini les acteurs oyo ba participa na film wana en tout cas et kozala quelque chose de bien parce que vous savez Bellevue azali reflet ya image ya vie ya malamu na ndenge ya bonzambe après succès ya ma belle-mère Bellevue a memelaki bino film na bino na kombo ya Psaume 68 7 Bellevue alongwe wana amemeli bino susu film mususu na kombo ya face à face alongwe na face à face aye na je suis 1-8 alongwe na je suis 1-8 aye na le mad quoi le monde alongwe na le monde wana. Comprenez seulement les titres alongwe na le monde aye directement na film na bino l'argent sale. Alongwe na l'argent sale aye directement na film Oto Bengi likambo ya mboka likambo ya mabele j'allais dire likambo ya mabele alongwe na likambo ya mabele directement azola la te amemeli bino le temps de la fin. Le temps de la fin eza oignon so biso tozo ko vivre. Ba titre on a auto tanga so 5 so 6. Ceux qui ont 8 ans il y a qu'à décortiquer titre moko okomona que non tout un chacun a kozwa part na ye na makambu o ngana uti koloba. Tout ça c'est pour chercher à bien faire les choses et juste après temps de la fin à Memeli Bino Misatropie ezali une série actuellement na Bellevue Télévision au ezoleka 4e épisode et Uto Kota Siko il y a 19 minutes seulement 19 minutes depuis 4e épisode de Koti et ça lit 19 minutes mais nous sommes à plus de 2000 et quelques vues 19 minutes plus de 2000 et quelques vues. En tout cas je vous invite tous d'aller suivre votre série pour vous édifier, pour bénéficier de makambo malamu. Espace Oyo, solo là vis-à-vis avec solo là face à face avec Bellevue. Ça sera rien que ma nouvelle il y a Bellevue lorsque azana tournage naie ba déroulement il y a ba tournage naie makambo nyonso a kobando sala na ba tournage naie ba film naie je m'excuse la vie artistique ya mama Bellevue en tout cas bobanda kozwa yango awa une façon ya ko accompagner maman oyo ya ko sala promotion na ye na ndenge esengeli. Je sais que batu ebele ba yibaka na bango ba kopiaka na bango nyonso oyo depuis na bandaki na ba idée que o nazoko yana yango no mona pe bandeko misusu bazoko sala yango eza nango eloko te mais je vais inviter famille Libota nyonso ceux qui bokoki ko se joindre na idée oyo et kozala quelque chose de bien que chaque samedi tozali lokola bozana ba chaîne que chaque samedi toko bana kozwa quand même ata 30 minutes moko boy ou 20 minutes moko boy pour parler rien que de notre produit, pour parler rien que de notre maman, pour parler rien que de ses œuvres.
ceux qui beaucoup se joindre nanga. Je vous oblige pas. Et je ne demande pas aussi que boyaka koleka na chaîne nanga. Non, tout un chacun na kwena yé, na place à Fandi, na mboka nyonso aza, na Europe, na Amérique, na Asie. Ceux qui bolingaka ba evre malamu o maman asalaka na pesibino likanisi ya kosalaka eloko o. Chaque samedi lokola donc eza week-end 30 minutes mobwe to solo na Bellevue. Nous allons essayer ya ko initier s'il faut que maman abana ko intervenir même ata pour 30 secondes ou 1 minute dans chaque émission to ko luka moins ensemble mais le temps to luka to contacter bureau à maman pour to yeba nini o to ko sala. Voilà les lots ezaki juste une façon ya ko annoncer bino couleur ya eloko o photo banda ko sala avec Maman Bellevue chaque week-end il y a pendant que biso tozo continue ko sala ba promotion à Maman Bellevue. Lorsque les gens disent que bakeko wele la Bellevue balandi pembeni ya Bellevue pour Bellevue akabaka mbongo ngana ndimi na lia kambongo balandi $100 nandimi fona lia $100 baliaka 1000 nandimi na liaka 1000 na zwaka ouvrier nyonso améritaka salaire nae. Ce que je fais la promotion de Maman Bellevue. Je ne viens pas ici pour na finge la Maman Bellevue bat. Je ne viens pas ici pour émission nanga étalement. Il faut na zona coller combo na yena bêtisement boipo et accompagner combo. Non, ici c'est le nom de Bellevue qui accompagne ce que moi je fais. Et non ma finga o nakoya nango po et accompagner combo Bellevue et tambola. Nzela moko. On n'a pas besoin de gens qui viendront juste pour coller et pas naïe, bazu combo naïe, bâtir bêtisement naïe pour y accompagner. Et aussi, je vais interpeller mes frères et sœurs. Vous qui faisiez bager ya ping pong wana, que yo lokola ozana ngambu kuna ya X ngana na ngambu ya Y, to yo kanaka. Yo leki ofingi osali émission ngana koya ponga na contredire na makambo yo lobby ou bien penga na koya kofinga yo bimisi na gauche ngana bimisi na droite place eza lisusu te parce que tozo ko détecter mutu moko ya un système oyo e ko bando travailler na makambo na jusqu'à ce que bo mona que non vous serez exposé avant que mutu a exposé bino moko bo bana ko mifunda naka que ye mutu abandaka ye mukuna mutu abandaka. Si nous voulons que le théâtre congolais avance, sortons dans le bêtise, to sala makambo et sengeli dadju le bekole kalelo. Merci beaucoup.